www.potonapoto www.potonapoto. Eh bien, notre cher fidèle de www.potonapoto.com. Merci d'avoir choisi votre émission Talalelo, une émission du genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà, humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botalata, cadre de Mekato plus introduction. Le Mbokate de la presse, dans un système Infukama, des télémans. Interpointu so, on a une émission Talalelo, émission Nzamba Sani Mikolo. Émission za sikolo à descendre ba destination émission ya makamutu tout à distinguer dans le domaine émission betara parcours c'est-à-dire aux alaki peu communal ya on intitulé za tala lelo sans plus tarder balandi émission tala lelo au pesa Mbokate de la presse Julien Botalata la confiance partout dans le monde lelo tous invité na biso au to partager les boyba mingi au boyba quitter ya zali bongo artiste musicien chanteur azali icône ya mboka na biso ça sera plaisir makasi comme on a Mbokate de la presse Julien Botalata la tala lelo à ça la émission na parmi batu bakota na kata histoire ya mboka ya musique ya mboka na biso tanta mwana pesa mbote bongo na mama efini bongongo bombula pourquoi pas na papa Emmanuel Botalatala tontine Botalatala mère Mila Bela Dinganga et pourquoi pas la mima wetu la mine dovo patro site na biso quand être baki to kunda la mingo boy baki à travers invité na biso mbote papa Jano Bomenga mbote mon fils papa Bomenga impression des années na ba mono lelo na émission Tala lelo esengo mingi nalingaka bongo nalingi bongo pe nakolinga bongo omoni ke kombo nanga bande ko disparaître boyo po nazaki na contact na bino bata media na ba chaîne mingi te mais le kola bozongeli nganga pe na zongeli bino na yebi ke ba ba yeba kanga ite ba ko yeba nga sikoyo po nazaka même musali monene ya banzembo tokobeta lisolo nayebi ke boza partout bozo tala biso quand moi je tiens à remercier Mère Mila Bela Dinganga et pourquoi pas na Freddy Mayemba un grand merci na Mima Wetu maman de Didi Girl Gloria un grand merci na bébé Jevon Jordan et pourquoi pas na Marlene c'est-à-dire que Jordan Jevon Marlene na Katia Londres la Pessino Mbote un grand merci na Binonion Sonde tout ko kunda la boyba mingo boyba kité papa Jano Bombenga ngali Mbokate de la presse na koki koyeba mais na baki mususu ba yebite ba ba découvrir bana musique ndenge. Bon, merci na motuna na yo ngai na bandaka musique liboso nazalaki ezali don nzamba pesa ngai musique ezali don moto mususu akoloba te azana don ata sa musique akoresir na ngote alors liboso nazalaki pré-chantre na cathédrale Sainte-Eugénie na Mbandaka simango na ko solliciter na côté mosala ya masuwa na komaki batelier capitaine. Bon, tango na nazaka na idée toujours na ninga na yemba kaka. Tango na yena Kinshasa na côté école de navigation na sili. Parce que émission na biso to bangi bandel ba ko ba o ba yeba kité. C'est-à-dire que tango yaki Kinshasa o yaka Kinshasa na aneni ni ataka makona Kinshasa na aneni. Bon na yati Kinshasa na 1948. On a 14 ans. Tango na yati Kinshasa. Bon 15 ans, 16 ans, 17 ans, na bani maintenant mon salaire en navigation. Té na ko comme batelier na comme capitaine. Capitaine Masou kombo zanga. Ezaka Baron Jacques. Na ba Yansin c'est tout ça. Le voyage moko to kende kisanga to ça Kinshasa Léopoldville Kisangani. Kabasele na African Jazz bakotaka na Masou bazo kende beta na Kisangani. Kabasele yo capitaine. Nico Técho ngai pe na ke contacter na bi nga zali mosali ya banzembo penza te mais na lingi mosala la musique po na zana mona makila contacter Kabasele na contacter na bi bon est-ce que na ko yembi sonze momoko na sali bana yeli yango bi non ezali malamu mais ye motala kisinga ndenge basa couplet na refrain tango pe to komi na Kisangani bango batikali même na Kisangani tango na komi na bandi ko sa ba voyage mosusu mama oyo aboti Kofi na tata aboti Kofi Charles Agwepa na mama ani Charles batinaka émission na Kisangani mama ani nga motamemie na masuwa na ngai ti Kisangani wala na mobali naye ala na mobali naye tanga komi kuna bon ayeko za jemi ya Kofi tanga nazo kende ba voyage Kofi abotami Kofi kuna Kisangani ngai na mema Kofi na ngai
na mema kofi na bomwa na ye bon ti ale to yoko zonga na yoko longwa na musala maswa na bandiko kana pesa banzembo comme parolier pa kabasele ngai na tabule to kokuta na kuna tant to kuta kuna to pesa kabasele banzembo et après un moment donné bon monsieur Edo Clary a ça ko fait déjà obeta clarinette na ba saxo na synthé a formé orchestre jazz africain. A contacté ngai, a contacté tabule bo to kende to monter orchestre wana to tiki pe kabasa opesa ka banzembo to ko beta na jazz africain wana ngai tabule Edo Clary Damoiseau na ba casino to comme na 1959 akamba table ronde de bade ba table ronde ba contacté maintenant kabasa pour que na table ronde na nombre bato bapesaki ekokaki te kenga nazala nga natikali bakei ake na tabule ake na Edo Clary na bamission mosusu azwaki bavikilo ngomba ekonsor ntango natikali bon naye komonte maintenant orchestre Vox Africa, la voix de l'Afrique wana yo moko ya ngai moko sali wenge nao nasalo ya ngai ntango wana tobandi kobeta na basoliste comme Damoiseau ba Franklin Bukaka ya Brazzaville artiste Michel Bosso to chanteur azaki artiste Bosso recrutaka azalaki batteur ou bien azalaki chanteur ou bien azalaki nani azalaki chanteur comment les ana Franklin Bukaka oya kufaki na Brazzaville na tant Brazzavillois oyembaka pont sur le Congo oui ae l'Afrique oh lipanda yende mutala ko contacter Bosso et puis na ko joa Kuka Mathieu na ko joa ba chanteur musu na bango mingi wana première chanson o oyimbaka o yo moko o composer na orchestre na yo izanze monango izanze moni o na pesa na kabasele o yo moko composer na orchestre na yo nzembo liboso aizalaki Amisono, oye Valentina, oye Amisono, oye Valentina. Nzembo na saka liboso pezangwana. Esala ko no ndeni tango sali nzembo yo muto zaki no capitaine ay mama efini bongongo na ebiki yo linga vraiment biloko boye parce que na ebiki mama nanga se retrouver makasi ozalaki capitaine et puis osali nzembo esala ko no ndeni ni matiko mapekate non mais na leader na mona ko surprise tango na sali yango to bando beta kaka na muzu wana batabule wana nini wana na 1959 ko bo tango bango bakena table ronde bake ko enregistrer ngo lisusu kuna ya sali keli anga na nzembo wana bake ko enregistrer ngo na Paris na Poto nzembo wana mataki mingi partout on a Kinshasa ezaki yango na yango kaka ezaki yango na yango papa Jano Bombenga kana eseme to yambeli bino artiste na bino icône ya musique congolaise to kobeta masolo boye bati esika to bozolinga to koma mais nzembo liboso pesaka Grand Calais ezaka titre nini ezalaki o bolingo tuna kale o ayebisa yo tina yango bolingo yango se ya motema tuna santu petro titre nango ezalaki motasimbi fungola ya lola ndenze mona salaka liboso na pesa kabasa asepeli nango mingi mais abi non basaka couplet boy refrain bo panga za ko imba boy sans couplet sans refrain yemo talakisanga donc ndenge za papa Jano il faut comprendre nga to poser ba question parce que yo zali icône yo zali te ke mbala moko petit maman to ici premier voyage au yo salaka na cadre ya musique na ndenge ya musala mususu te na ndenge ya musique voyage liboso za ko ke okay msu concert to ke msu ba inviter no place mo za wapi pe na mboka nini. Bon, voyage nanga ya liboso ezalaki na Bukavu. Ami nanga moko na cadre de musique. Na Vox Africa, on a formé Vox Africa. Ami nanga moko azalaka commissaire extraordinaire banomaka na Bukavu. Ya bengi singa kuna. Ezalaki na 1960 mais après l'indépendance. Tant on a kuna na beti na Bukavu 2 ans na kena Kindu. Moto moko commerçant moko mona fundi kipala moto ameminga na Kindu. Tobandi ko beta na Kindu nde pa nzembo na saka ya bana elegance maniema nzembo esalaka succès kuna dans groupe moko za kuna bana elegance atangi bakumbu surtout ya baso bazali kuna Penoni Kambalanga ba Marikio ba Openda Pelazi bato nyonso aki ya Kindu baibi bato wana basi wana donc bana elegance maniema na vanda kana 2 ans na kena Kasongo na beti une semaine na yesu na kena Kibombo na zongi na Kindu na zongi su Bukavu. De Bukavu na kena Goma na kena Uganda. Wana tuzaki na idea ya kuzonga swepa bote. Babie ezaki sute si tokendaki so tuzaki ti lelo nde lelo ba musiba se batika kaka kuna.
Bon, tant que comme na Uganda, tu as bête un soir, tu m'as dit, tu as boubou et monnaie boy. Net Sénégal, tout au grand Calais. Tu tiki musique, tu as yambaye. Surprendre bien. Oh, à surprendre bien. Tu vends, tu se peli. Bon, il y a bien à Kolandabino parce que African Jazz, tu as une taboulé, Nico et Panzani. Le cola yo. Au bête à Kariti, moi, on a une salle à Ningaka. Na ko Jabino, tout le monde a réformé African Jazz. Ngabi Dieu merci. A to yaka mo ko zonga ate batike za kisute. Nda jubiso to yena Bukavu. To kukuta papa no la o Jabiswana. To reformer African Jazz to lekina ki. Ko zonga ti awa. Papa Jano Bomenga. Bat ba partout partout dans le monde à travers le site www.potonapoto aux amoto école. Nga nazali Mongo. Papa maman Mongo. Papa maman Mongo. Botami na Wenga en 1934 le 25 août 1944 34 le 25 août 1934. Il y a battu mususu pe bangi bayeba na cadre histoire parce que muto mutazara na modèle ndé tingambo talatala ndé na simi miko modèle nga c'est Monsieur Benoît Lukuku Sampo na habité vraiment na yovma modèle nous ali nani na cadre de musique à part musique musique nengo sala musique nengo visage musique mona ke ngamano un jour naza lokola moto atana okokana ete mais yemda sepeli sanga vraiment na ndenga musique ndengi ngana sepela na Benoît Lukuku Sampo ngana sepela na Grand Calais pour yepe mutasani ngai que na comme musicien ndenga nazalaki ndenga nazali lelo donc na sepela mingi na ye pe na kotikala très reconnaissant envers feu Calais Jeff. Premier concert oyo papa obetaka awa na Kinshasa ezara na salle ni ezara place ni ba premier concert na betaka na bisaka ezali na bar Amuzu na Kinshasa tango tozongi ko non tango tozongi to comme na African Jazz premier concert to betaka na vis-à-vis bar vis-à-vis na Victoire c'est comme Casino Longindo exactement to bandaka na tango mokona ngazaki Raymond Frank to betaka ndi concert liboso wana na African Jazz après wana Feu Moïse Tchomba ko jabiso toke exposition na Munich na 1967 tant to komi kuna nde pa na saka nzembo ya ebale ya Congo ezali lopango te ezali ndenzela ezalaki Moïse Tchombe tata yamba losako ye tango tozongi na Bruxelles kabasela témoin bazali kuka Mathieu azalaka tango wana tango abinanga changer maloba wana Tiamaloba musundi na ko tia ibale ya Congo ezaki olongola Moïse Tchombe ocha ibale ya Congo kabasele grand kalabi tia maloba mususu pourquoi baki bongo bobo yokana kite na ndenge ya mwa epakolami OK mwa mbongo ya muke ubi ezalaki kaka ke amonyango ndenge omikono éclairci yo moko bi kabasele azalaki fanatique mingi ya Lumumba fanatique monene ya Lumumba aloka tokendaki pe na Feu Moïse Tchombe to sisi mission to ndenge na baki balona nzembo wana ezala ibale ya Congo beloko mususu ngana ko tia ibale ya Congo ezaki te ke ezaki be ya ye na African Jazz kaka ngai motasali nzembo petanga bina ngapa ezaki na habitude so nzembo ezaki to ko mingi asengi ngai yango opesi yango en tant que naza reconnaissant quoi ba nzembo ebele na pesa ba otchelinga na bako na litama o komi lokolo yo kinga na sango na saki yango na Bruxelles ko na pesi nzembo lokola Emery wa mama Lumumba wa iko hero national na kwa Afrika yote adishi yake na nyoso na saraka ngo po moto libosa immortaliser Lumumba achaki hero ezanga na njemo wana saraka njemo le koma ko beta na Afrique mobimba na fête papa Jano osa plaisir makasi na ba fan no baza partout dans le monde balandaka émission tala lelo ya limboka tete la presse Julien Botalatala c'est bon mantu akata mo vocal na mukekaka njemo wana saraka section njemo na sa succès na njemo na ngai njemo uturo kwa yango na sai vocal c'est askote oneni sikukuu imefika sawa kisha moja watoto wake na kufanyia hadishi yake ya mara ya pili na bila yeye hatunge ashiriwa uhuru aishi yetu kutumika pamoja na ndugu zake munaimba nani pale sisi watoto wa Kongo ni bwa Patrice Lumumba mtoto wa Kongo uhuru mtoto mpendo wa Kongo leo ni uweshungu lakini juu ya Kongo iko hero national na kwa Afrika yake hadisi yake inabaki siku zote na Afrika mbimba histoire na itika ipo na seko donc yeye azali hero national
nzembo na lansaka tango wana yango wana nzembo lansaki yango wana tango wana papa Jeannot Bombenga na profiter na pesa mbote la maman fini Bongongo Bombula et pourquoi pas na papa Emmanuel Botalatala, Tantine Botalatala, Patrick Botalatala et pourquoi pas na Nadine Bofia Botalatala, Cédric Lili Kabibi na Angola en tout cas ina kisangani na pesa mbote na batu nyonso kuna et pourquoi pas na Sydney Langa na Australie, Odon Songo na Suède, Christelle Kumbo na Paris, Fistol Lumo na Italie. Un grand merci dans la mine d'œuvre Azali patron à site Nabiso, pourquoi pas notre site pour papa Jeannot au yebisa biso nanu relation ezaki nini na Wendo Kolosoi. Wendo ezaki ya nanga musika pongo na ebaka Wendo tanda zana no moke azaki griot, donc griot c'est azana guitare na ye soka côté pa moto bengi à côté à bête opérer quelque chose akei baza pe ko sa banzemo na bango ba kana ma orchestre bango ba opéra ba nini ezai kaka mbonde wa benga patingi beti kiri on a chance Robert apena ye te na beta na ite to yembi na kaka na nzembo atukufa pa na Congo de to yemba kana non nzembo ni ko sa pe plaisir makasi na ba otalo pa atukufa pa na Congo pana muzae foga voka na ngedaki biso banso mais dans la main sima ya mokonzi to bengana banguna balonga te ye to bandaka na bombu ya banoko c'est na tina suka to juri pendant l'indépendance tout sanga mutasaki yango donc ezalaki parti na ngana saka et puis na refrain na ko tia ana mongolo ya kaso lonzo banto babete mebe ba to chela po petit wana oyo comme les sona no akenda poto yo ayembaka sundama bon ye azaki pe mongo loko azaka ngai hein na bibo yaka quand même oyemba nanga esika moko na sali maloba na yani est-ce que tout ce que on appelle solo oyo tu kobeta mawa ya ba médaille ba pesibino est-ce que na deuxième république pe ngai botalata na koyeba mezana batu musu pe bayiba musu ba découvrir est-ce que deuxième république besoin qui peut chance reçoit pe ba médaille pour na deuxième république na deuxième république ngai na bandaka liboso na dû médaille de bronze, médaille d'argent, médaille de mérite civique. Kaka na deuxième république. Bon, na ko jamais na ba grand calé bozo zonzela moko. Non, bango baza ko zo apenza te tango wana nga chance ninga grand calé a comment na niveau na te. Bon, po ya zaki moto moko lumumbiste 1000%. Ah donc il y a pesa mingi kota Lumumba. Ah voilà. Alors na ko zo médaille d'or tango wana. Na Mobutu na dui médaille à chevalier de l'ordre national de Léopard. Selon échelon ndenge misanga na sali na nzemu na bisi bino banzemu na sali mingi pona pays pona ekolo na biso tango mboke komaka zai na yembi tango pe zongi Congo na yembi donc mokimumba baza ko landa banzemu na banzemu Afrique aussi pona unité d'Afrique na yembi alors ba mérite nyo surtout yo mérite na médaille tango na dui médaille à chevalier de l'ordre national de Léopard tango ya Mobutu bon si ya so tango ya Kabila ba ko pesa ngai médaille officier et puis na ko za cadeau na Dieu ya motuka où je remercie beaucoup président de la République Joseph Kabila Kabange na kotika la reconnaissance envers l'époque quand même j'ai ça pour ngai c'est persinga mingi tu ko beteli solo moko lobi kabasele azwaki nini onte parce que azaki ming koto ya Lumumba azaki Lumumbiste 100% parti à Lumumba mais c'est que ce qui te comprendre bien ma place ngezaka ande j'ai kizengi moko ezalaki place wana ke soko za côté opposant et ko simbate so za côté li ba ko peso le côté ba reconnaître yote non ezalaki pe ndenge wana te ndenge na baki na sens wana te sens na ngezalaki ya ke ndenge ya musato za osala au moins nga na sai banzembo mingi na biso na African jazz banzembo nyoso kaka African jazz zo beta en dehors etang ba rochoro balungu ezangai moni ezali ngai na mingi na opesa na kabase na mingi pe na composer nyoso wana baza ko landela yango mais pour na kabase na bipinza histoire na pena malamu te pourquoi zo zo médaille wana te na ebite mais pour na ngai mérite na ngai banaka parce que banzembo mingi naza ko sa tango wana pe bato balinga banzembo na ngai mingi na misana ko sa pona pays nde nazo zo ba mérite wana ozu ba mérite o et ça li plaisir makasi na bato belé mais na ebite vraiment tango bachaki parmi bato wana et ça là qui on a ndenge ni président de la République Joseph Kabila Kabange achaki parmi bato au ba mérité médaille on a habité vraiment ça là qui on a ndenge bozaki nombre de combien tozaki au moins 90 ans 90 bon aujourd'hui ba cadeau tozaki 6 au moins ni ngai nandimaki te na ebaki te na ozo cadeau ya motuka
tokende mpo tozwa médaille ntango tokomi kuna apesi biso médaille. C'est alors que président ya assemblée atelemi alobi bon mokonzi apesi 6 véhicules mpona baye bakulu to bamérite médaille wana. Parmi bato wana baye kotanga ngai, mais esengo nazalaki nango ezalaki ke on dirait moto moko nayebi te soki eloko naye koexplike awa na joie nazalaki nango, parce que meme na ndako epai na ngai famille na ngai bayebi te ngai nazwa motuka wana. Nakumisi Nzambe, nakumisi mpe mokonzi président de la République Joseph Kabila Kabange mpo geste ya asali mpo na ngai na ekotika na ngai na motema. Omiki nakoma na situation moko difficile, moni transport difficile, bon nazalaki na moyen ya kotambola te, babisu komata bato bakopointaka nga misapi, mais eloko oyo asali mpo na ngai eza lokwa moto moko alamwisi moto akufaki. nakobosana jamais na vie na ngai. Lobi alamusi mutu akufaki esali pe mwa pasi lisusu kotala parcours ya papa Jeannot Bombenga komona histoire ndenga zo peta na makambo nyonso zo sa plaisir na ba nyonso vraiment esali vraiment plaisir na ba nyonso ba otale surtout na zo beta c'était la maman et fini bongongo mais ndenge nini papa Jeannot alobi akomena ba difficulté ya ba transport eza po otambola ki weba ki ko gérer yango te ou bien mboka na biso ezo reconnaître ndi batabu batuluko ba biloté pour bo mériter ba mituka oyo zui. Est-ce que il fallait kaka les chefs de l'état pesa yango to esenga ki na ba commission ya ba nini na bino de landela bino ba soin na bino? Non, oui avant nga na tambo na mituka kaka oyo te nazaki na mituka na tambo nango on a ko jwana bato moso baza olinga ngai ba cadeau na ko pesa exemple kola Monsieur Ekanda oya Izipa, PDG Izipa. Martin Ekanda. Wana penza sali singa mingi. Même tango orchestre pandani yende mutabengi ngai, abina ngai remonter encore orchestre na yonga na supporter yo. Alors, il fut un moment na bagi na zotamba na makoraso menga moi jeep moko mezali ya occasion nyoko linga trop. Ngebo mayo. Oza na mutu na mama yemo. Nyoko linga ko nyoko la komisi ya pauvrir ngai penza. Alors que bimi boye. Lobi va réparer, tout tamboli lobi qu'on est koufi. Alors, na mona que za misère. Te le quoi na ko joyo en tout cas esengo mingi. Mais avant nazaki na mituka na otamba nango. Bato baza ko aider ngai. Avant ozaki na mituka otamba nango papa Jeannot ba fan na baza partout dans le monde parce que site na biso www.potonapoto.com ya la mine d'Ovo mobali ya Flozi belle de belle. Situation là na partout mais ba artiste miseni oyo po bimisa. OK le lope ba yeba na même bazali même bazate atamo ba kombo na bango. Bon na bimisi mo mingi na bimisi d'Alliance Ntesa. Na bimisi Sam Mangwana. Na bimisi Loko Masengo. Na bimisi Franklin Bukaka. Bon na bimisi Suzy Kaseya. Na bimisi Maestro ko azaki pendant 5 ans. Avant nanga mingi tanga uti na voyage ne pas utaki ina Kinshasa moto libosa zoke na orchestre za lingai auta mboka ni Suzy Masia utaki na Shaba alors na papa Noël wana bato nyonso na tangelo bango ya bato na former bango pe ba bandele pa na ngai ba komi bato minene ti lo ba orchestre kombo ekenda. Papa Jeannot okomisi ba bato minene ozale lo icône ya musique ya mboka na biso na ebité vraiment papa Jeannot so ba obota la musique na biso regard no na musique congolaise et okende ezandengeni. Non, musique na biso ezo sanga passe na motema na moi régression mokezali na sens ya que banzembo na biso Afrique mobimba baza ko bina banzembo ya biso oko n'importe quel mboka na Afrique okukuta musique na biso eza na babare eza na mituka kaka musique congolaise mais eloko moko handicap moko ko freiner biso parce que banzembo bandombolo biso atoto bandango et comme ko bango modifier ndenge mosu eloko kangi biso penza ba diaspora o ba bloquer ba mission biso beta sur na potote pour quelle raison je ne sais pas mais tant que toujours on beta kuna ba pays africain nyonso soko ba ko musique na biso ko beta ba wera ba jibe ba tabule ba nini baza ko tonda na basal uta ba barabi so nzela na bango ba profiter ba bandi ko beta kuna ba africain so bandi ko bina musique na bango la musique yango peza ka musique ya biso uta kiawa babandi ko modifier yango alors to du moins régression mais tozali na kaka pe tokozala kaka toko remoteka so ba batu na papa Jeannot achaka presse congolaise na place nini presse congolaise eloko moko d'ailleurs yango mote komisi ngai ekundaka ngai po ngai moko na mibendaka nzoto mais yango nde tombolaka ngai pe eza ko tombola ngai kini lelo soko mo ndenge bosali yawo ngai na lukai bino te bino nde boluki ngai parce que ça musala na biso po eza intérêt pe na ngai
que te toko tika ikono bote avanda ka bote tika peto zongi na ndenge elongo bani parce que beaucoup ça là ko na monde entier baza ko tala ba bien vraiment moto ndi azaka boye anda azali boye ndi azali sango ekei alors le quoi ngana azaka ko na benda kama nzoto ngono mona ki ba bosa na ngama moke mais le quoi na reprendre un peu mosa ezotamba malamu ngana tika binote na pesi bino merci mingi ba média na biso ndenge bosa mosala en tout cas sango mingi vraiment merci mingi papa to komi ko chiter l'émission so mais question moko ye ndenge otu ko zwa ba médaille nyonso zo ba ordre national de l'opar ou comme officier officier ba makambutu mais li solo ikomo ezali pe mambo ezo sala mape na mboka na biso ke artiste et musicien tanga za na bomoyi ba kokoko pesa par exemple prince ya ingawa bandal oyoyo koto ya bana sans fin avenir Jano Bombenga. Bon, Jano Bombenga accueille à Koufi et puis au monde na sima liwa na ende ba pesi prince inga to prince Kasavubu biende na kombo na ebite pona yo vom. Apana ngai yebi ko za sengo mingi soko ba immortaliser biso na ndenge wana boy. Le exemple ba sa Loambo aveni Loambo makia de yali. Aveni salon après ye na pri liwa na ye problème de siko yango wana. Esengo so basali ndenge wana tozana na ta ndenge basali pona ba médaille na bakamaso basali esengo mingi batu maman lancer mon message maman na bakonzi ba lukata quartier mobimba boyo bati kombo ya moto balabala bati kombo ya moto basali makambo na mboka o basali musambo na mboka ekoza biso esengo mingi utika la pe libela avenue Bombenga wando Jano avenue Lutumba avenue donc ekozala esengo mingi soko initiative ne salemi na mboka na biso que l'état na biso sala yango surtout ministre na biso ya culture et art banza mukala yo nazali ke na lingi mingi na dirkable na ye basali mosa mingi pona biso ba jwa idée wana ba ke na pe ko pesa biso ata kombo ya baba to ba quartier ekozala esengo mingi. Vous allez se vraiment papa Jano et bazota la biso vraiment partout dans le monde et pourquoi pas na pesaka susumbo te na maman nanga maman est fini bongo na mère Mila Bella Dinganga Mima Wetu Freddy Maemba Moïse Sabiti encore merci vraiment na les boss Nico 3000 ans au Azali Bongo et sika pinga na zali manager na espace nyonso ya linge bar ciel ouvert 3000 ans na flat hotel les amis sur avenue Balari na banda numéro 212 ici quand pinga le mbokati na za vraiment manager bleu no so mbote na Riki Kipande mbote na bainos bota la biso papa tokumi kokoma vraiment na ba élection na ebité vraiment message nous animi en tant que citoyen congolais message nanga ezali boyokani bolingo bosangani si to loko babengi dialogue wana nazali pour dialogue nazali pour le dialogue pour nini parce que tango biso tokolaki tozomona batata na biso bakoko na biso so likambo eza na mboka bakobeta lokole bato basangani bavandi autour ya po ba traiter makambo wana pe bayokani mboka ni bayokana parce que tokufi mingi pe tozokufa mingi il faut donc que peuple mawati bayokana basangana ba traiter makambo ndenge za koleka likambo toyibwe mamusu baza content mamusu ba content mais ba ko trouver ka solution rien à faire il faut trouver solution ndenge za bato akala mboka bona mboka bayokana kate mais bayi ko sanganisika mo basololi babongisi makambo ebongi alors naningi pona dialogue il faut ezala pour que boyokana ezala dialogue ezala faut ezala papa lo Jano Bombenga ozali le modèle pe icône ya musique na ebité vraiment na baiba otala biso à chaque jour bat babakisa makaka toujours ba lokata ba comme musicien conseil ni européen ça ba jeune talent bazo bima ba comme lokola yo parce que ça plaisir ko komona ngeno Julien Botala tala asali émission na koko na ye Jano Bombenga magaza mosana ngai mais na ebité vraiment pona ba ipe ba luka ba comme lokola yo bazwa pe temps parce que tant tout monde na musique na biso basi baleki belé kisi eleki makasi ba mambo belé donc iti eza par exemple biloko comme ça vraiment ba to musika te mona succès mais akufi na succès na ye conseil européen ça ba jeune talent ba nga ba comme lokola yo bon na repère ça concerne ba jeune ya lelo ke ba ke kisi suka na ifo suka mabe ngai tata na nga botanga la pasteur abenga yo simaka kisite na simba na ngai natanga kombo nzambe pa mpamba te natanga kombo nzambe na vérité na simba jamais kisi pe na simba jamais kisi na vie na ngai kisi na ngai ka musala malamu don nzamba pesa ngai ko saba nzembo ya kitoko leo songa na sali kisi na bwa kiawa bato bana lemba matete njili partout ba ko bina musique parce que kisi ko zo bango ya bina non musala na ngai na sali effort na ngai yango neza ko produire que bato ba ya ko bina musique na ngai balinga musique na ngai mais kisi suka na ngobe suka mabe mingi bakufi mingi babebi sivi na bango likona makamba kisi wana boy nga na simba jamais kisi pe na simba jamais kisi na vie na ngai yana conseil na ba jeune lelo yo
le travail kaka il faut brosser dur kosa banzembo ya kitoko koza pe na manager ya penza makasi bon ba publicité pe na bino ba média bo simba ka pe biso au moins orchestre ne kotambola mais dire que na zwa kisi pona sa bo orchestre tambola jamais orchestre kotambola na biso Papa Jeannot et ça la konde nini tango zofandi vuma bozotala maki ba avantage nini au Papa Jeannot azo na nzela ya musique qui au mitali na Jeannot ya capitaine na Jeannot ya musicien. Quels sont les avantages au yozo? Na musique na du avantage mingi. Bon ni poko kutana ba président de la République. Te, eza pona bongo te. Na système ko voter bango ko kumisa bango po ale. Eza boite. Obandaki na président Mobutu ti président Kabila Laurent Désiré Kabila ti tala lelo sous na Joseph Kabila Hollande sous président Joseph Kabila. Bon, eza pona bongo te parce que premièrement na musique qui esengo na zango passer na bali mwasi na musala musique na boti bana musala musique na sombi mituka na musala musique bon musala musique pe na yebani na musala musique à travers bino ba média parce que bon le mingi po na ngai pe na yebani na ko kende partout tala bona no elekio na betaki na Brazzaville mais c'était plein claqué ba conditions ba yaki ba musu baza kolela ba musu akanishi njembo tango na zaka na lycée tango na zaka boyo njembo tata na ngazo linga mingi ba kumisenga mingi omoni ke esengo mingi na ba musanga na sala yango ande esengo na ngai te kombo etikali kombo ezali ekozala pa tangana na kei esengo na ngai makasi ngwana esengo na makasi yango wana Papa Jeannot ndenge ezalaka toujours faut qu'on ndimaka pe bato parce que ça pena bato musu bandimaka yo pe bayebisa ko ba musu batina ba testo na ndenge ozomona misale ezokende na ba musicien baza na scène yo to tanga génération te parce que ngo na ba musicien musu ba musique ezaka na génération te ba mission ozomona ki bazo promettre pona yo po sala pe ekosala bango pe malamu pona ko encourager pe bango parce que ba biso pe ba encourager pe biso so pe to sali mabe baloba pe ke to sali mabe pa ba fan na biso banana biso partout dans le monde mito ozomona maki no bato ba mission ozomona ki bazo promettre bazali mingi nako bongana singa taka 4 pamba nako tanga par exemple petit nanga Karmapa petit nanga Ferre petit nanga Jibe petit nanga nani Wera bon petit nanga Fali bon Mokwambongo Félix Wanzekwa et natanga kipe Kofi natanga Kofi te yango nazo zelo tanga Kofi nako bosa na ete mwana na ngai donc ba onyo na tangeli wana donc ba bato ba ko promettre bango nde ba simbi musique na biso sima na biso so le longa na zate lutumba zate bana na bazo progresser mingi pe na pesi bango merci na ne ba sa musana bango soit ba continuer musana bango pour que ba relever za pona biso relever za est-ce que moi respect pe za la kata ma solo na bana onyo so ba oya pe parce que depuis que musique bébé tchana go bude pe ko filo mede mais est-ce que moi respect pe za na bana onyo so mike bana onyo so ko benga ba bana par rapport ya yo na mission wana ba respecta ko pe ba respectanga mingi ba benga vieux Jeannot le doyen moi ni ça quand sengo mingi soko bana bazo kumisanga boy alors Papa Jeannot orchestre ezali ozo évoluer to commencer ka batba ba pesika siège no sika ezali mais et osa plus on makasi batba ba est-ce que ozo beta pe d'ici to zaka système ka ke obetela no ka batu bisika to monyo awa na bandal to pesa pe ba référence na makasi orchestre pe okota ki studio bien zaka ke ozo beta o interpréter no ka banzemo na osalaki non webi ke bato mingi ba reprocher ngai balobi yo zaka mosali monene banzemo pone ovandi nyeboyo moi baza ko bosa na parce que ça sur banzemo te mais on a préparé single moko ya 6 chansons et comme n'engana misabona neo le problème à producteur baza soute naza obligé na débrouiller ngai moko contact na baninga na bato mosu baye baninga ça moment pe ka message na baye talo partout dans le monde parce que émission tala lelo et tala maka partout dans le monde donc ba pesa ngo vraiment pe confiance vraiment les appels na baye ba pesa en confiance ko pesa message malamu ko ba pe ba Hollanda ba oye ba message ngo pesa bango pona ba production pona ba producteur message na ko pesa bango ba producteur ba zonga ndenge zala kala ko soutenir biso ba banda ko produire biso parce que c'est assez peu makambo komi ata yo misinzembo lelo ba ko multiplier ngona bato yo ebité ba ko teka tango partout alors na ba bisika ya ba achat et pas ba teka ba disque komi ko tula bien moi ni kamako comme un peu difficile mais na ko senga te makambo zo ndenge zala kala moi ne zo ngala kamata mina makambo makasi pona bato ya ba ko yibaka banzemo na biso eza malamu te ba kamati banzemo ba multiplier bango ba gagner mbongo biso moko ba kolo banzemo to gagner mbongo te eza malamu te yango na sengi que ba producteur ba ya ba zonga biso ndenge tozala pour que mosala tambola malamu Papa Jeannot est-ce que na kati ya groupe ya Bomoko Papa Jeannot pas ali
ngai nazali doyen nazali biso ba conseiller ngai na le tout bat ndeni na kati ya bomoko ngo bato mususu bazali te tel que ba Koffi Olomide ba mise mususu pe bazati to monde pe ba mise mususu na kati te po mabe yango na boyoka ni penze za na kati ya musique musala na biso te mo yebi ngo ko on a bien menga na lela kana ngai na leki na ngai lutumba pour que boyoka ne zala to zala bomoko likambo ezali mpo babaka misie bayokana te pourquoi tokana te pourquoi moto azali epa na ye moto odébrouille na vie na ndenge mosusu mais ntango ya lisanga ntango ya likambo tokutani tosololi makambo ya koyokana te wana pourquoi boyokana te bowela nini moto aluka na ye ndenge ekoki moto asa effort na ye abika na ye mais lisanga ezalaka esengo mingi lisanga ezala papa tochite déjà meilleur souvenir notika nango na musique souvenir na ngai noka nayebisaki yo nakozonga yango mbala so teke bandela po na baye bamonaki te bayokaki te bon nabali mwasi na mosala muziki natongi ndako na ngai na monga fula na mosala muziki nasomba mpe mituka na mosala muziki nayebani lelo okombo ya Jano Bombenga eyebani mpo na mosala muziki so eza mosala muziki te à travers bino oyo naza koremercie mingi ndenge bosalisa ngai na misala naza kosala mpo ke kombo mataka kaka matakino mokona otika mokili oyo napesi merci na bato ya media et puis yango na souvenir nanga monene on a un plaisir papa Jano ba retenir ni ndenge oleki na émission tala lelo ba retenir nini na ndenge oleki na émission ya mwana na yo Julien Botala tala te napesi merci mingi na Julien keloko ya sali po na ngai etika la seko tango nyonso soka zana besoin na ngai na za disposer pour na ko répondre na ba question ya komona pa makama musique et puis singa sengo mingi bo continuer ko simba ngai ndenge wana boyo parce que sabino ngai na ko zarate yango na sengi na Julien na ba mosusu bande nyonso baza kosala na mosala na chaîne na bino ba soutenir ngai nzamba kosunga bango pe le quoi je na komi nango mikako choix pour que boko mape ajonga na komi nango. Merci beaucoup eloko pe ngana lo bakaka yango wana moi conseil na émission tala lelo et puis na Julien Botala tala o ayambi pe icône ya musique ya mboka na biso donc moi conseil sokeza pe ko pesa pe ngai to na kate pe musala na ngai pe conseil kaka kosimba musala na yo komi pesa na musala na yo ko déconnecter to le kabandia mosusu to koma mokonzi fo sala bueno tikala na Christ na nzambe na yo na maboko sa musana malamu récompense nango ekozala na vie na yo. Merci papa Jano oko pesa batu programme na yo o répétaka jour nini pe na commune nini pe sika wapi bon ngai na répétaka pa na ngana ndako na monga fula na betaka na bandalungwa na balari chez Fikisi tous les dimanches tous les vendredis na betaka na quick poulet na haut commandement kuna na Gombe pas Mama Beki. Alors ba samedi on s'est réservé pour ma mariage ba anniversaire tout passé na Chomakate na betaka mingi na ba fête te na Chomakate po ba konji na ba tonso baninga banzembo na beta bango ba rappeler bango le passé na betaka pe banzembo ya ba jeune aussi parce que la musique n'a pas d'âge. Ndenge lobi bongo que musique n'a pas d'âge et puis au Chomakate au moins te ko bangisi déjà bato que mutu so oza pe na besoin papa Jano ba bengisi ya beta pe na libala to na 50e anniversaire ya libala na bango bazo banga po ba monde to le kilikolo makasi est-ce que tu as pe pour likolo na chaka to so na chaka to likolo mingi ne ba benga nga mingi na ba fête te na chaka to ekoki ke panga baka soso ali aka ekoki na mongongo na ye là soko yo benga na biso montana nga yo bitenga na ningi bote na zana bote conclure et puis na beti. Et puis Obeti, merci beaucoup vraiment moi 2-3 personnes au PC Batumbo et puis na numéro de contact ba tout ba on a besoin non. Bon na PC Mboti il faut na banda na mokonzi mboka te. Na président Joseph Kabila Kabange na PC Mbote mingi na mama nga boboto mama Olive na PC Mbote na famille ngai na baninga nyonso balingi ngai bo balingi pe ko soutenir nga na makambo na sala na bato so media na ba camarade na ngai lokola nkolo bisena ba musu bazali ebele na pesi bango merci mingi ba soutenir ngai nzamba sunga bango pe musana ngai tambola malamu. Papa Jano question moko ye na ebite tango obeti di solo ya président Joseph Kabila Kabange a aidé yo asali ndenge musala senga ke sala parce que o mérité yango mais le solo moko ebeta makake tango koko wendo Joseph président Laurent Désiré Kabila a soutenu Gaye na mituka na Mambutu soit disant que yamte memanga na lilita pour azongela kaba jeune na ebite siko pour na Jano Bombenga vraiment mutuke ye ba makambutu ye Mambutu malamu est-ce que Jano Bombenga zo maintenir ou bien kokweza susu na lisolo ndenge baloba ko wenda ko na lisolo nga na ko kwa jamais na lisolo wana eza soni tozana bana bakoli bakanda ko lobaka partout que musala singa mutuka yo wada na mutuka sika pe mutuka za peut-être kumba ba jeune non jeune on ngana ko mema kaka o mwana ngana ebito mwana ndeko na ngai to ndeko na ngai oui mais o viol te na lingi biloko na yo malamu na kufa propre
kena sa aventure na ndenge boye na luka sunini na mama bana na ndako bon mosa na ngazo tambola malamu na kende su biloko na boye wana biloko moko essayer les cas se dépasser ajo ya ngai okende ko kasoni moko muso yo papa monene bo o kasoni to ko benga bana mikalo malamu te na ngina respecter personnalité na ngai et de kotika ndenge makambo ne ko rivenga te jamais. Merci beaucoup. Papa Jean Bombenga lobi makambo ko le ka pena nzela na été. Quant à moi, je tiens à remercier maman Efini Bongongo Bomboula et pourquoi pas na papa Emmanuel Botalatala, mère Mila Bella Dingange, pourquoi pas na Mima Wetu, Freddy Maemba, Moïse Sabiti, na Pesambote na Christelle Kumbo na Paris, Ketua ici, Michael Kamwanga et pourquoi pas na Yannick Boyaka, Fiston Lumu, na Pesi vraiment bote na ba union sur Mambalandaka, si sur la voie poto na poto. Ndengezara toujours un grand merci na Tracy pourquoi pas na cameraman sur le grand chinois. Un grand merci na ba union sur la mine Ndovo. Na Pesambote bon na Arnaud vraiment les grands réalisateurs na Casa Paris. Un grand merci na Yemoko vraiment babengi na kombo ya Goffin Image binonyoso Mère Milan. Grand merci à ma consoeur Blandine Mbaki, RDC, RTNC, donc concert absolument ça rappelle Moussa Malon. Faut qu'on dise vraiment, n'était les Mbokati, Andima Popol Mopasoula na Paris, les Mbokati, Andima, Moussala ya Freddy Akimbe, malgré Babenge Modéro de la presse, mais Tala Lelo. Donc, on a toujours PC Bambote, PC confrère Nanga Eva, on a PC Mbote là-bas et tout. Donc, un grand merci à Mère Milan. Mère Milan Sécurité, Mimawetu, Mère Milan Sécurité. Nous vivons l'époque de Moïse Sabiti. Un grand merci à Lamine Ndovo, Molongania, Flozi, la belle, des belles. Merci beaucoup. www.potonapoto.com